Daichu. Donc il y a un grand boule. Makambo etambolanga na butu na moi. Ndenge mokonza mboka apesaki kaka keno neti l'église bakisimbi basepela te. Ah ouais. Obi que font du biso font du biso parce que tout le monde on est ba blague même qui nezo zinda. Nazo biso deux fois te soko zongi kaka 10 ans en arrière ndenge mboka ala kina lelo. Au mona keno donc sous un croc. Na ba parcours ngana leki nango. Déjà ndenge naza on a père à 6 enfants na 4 mères. Ya ba parcours ba blogo ngana lela katongo butu moy na bia ki ba lien en famille to ni 4 mères boy hein et ko ya lisute suka na likambu diable a utilisé kaka muto na lala kanina la muka kanina lia kanaye pobo na témoigner ka nzambe zoloba Elena Manzila poto témoigner nzambe lobi suka na likambu leki ba okutu boyebi de alaki pena donc wana pronto souka donc bloc cadena justice nzambe na ya yumo ko esimbati ya leta kuteleki makasi bongo ya nkolo so basali yokolo ye moka bengi abi ko sala te tikelanga batu baloba na bango babeta yo mabanga basala boui babwa kelo ba sort mais soki protection nzambe za ata lelo te lobité ozala justifier ozala laver. Yango biso ba ofuta biso na ba cadeau du ciel. Moi des rêves cercueil. Ah, cercueil na do to bandina na boloko après cercueil. Ah non. Na biso suka na epaka suka na likamso na expliquer za la faux. Ah. Deux fois te ka RPL que logo ane leki. Mutu alaki grand prêtre na ndenga indo sapo bisimbi ba ebaki. Ya lobaki pena za prêt ya signer contre diable pour mboke bon. Ah ouais. Vous comprenez, mais c'est un mokonza mboka un esprit moko boy. Po ye, un esprit ba mikilis. Batu ba comprendre. Na ba auto na ba muna akomo kota na mwa douti. Si tu mamba libala na ndenge lekaki. On a vrai mouvement du corps penati. Crochet diabolique, partout kabangu wana. On a ki partout kabangu. Beti mona azaka bo ezongila ya za wana pesi su nkunkunku. Kongu kwani? Oh, evimbisite. Ah, evimbisite. Pesa ngosusu nguya. OK. Na grand boule. Makambo ezala discret kendaka loin quoi. OK. Nazo bomba ite poso na bimisi ya wana ebisio kana secret kosa. Aleki donc na ba comédien. Kaka ponga na vivre ba makambo moko surtout ya suka na uti ko vivre en dehors kute ba makambo tout bino boye na uti ko kuta na mama na lisolo. Bon, toko masquer à faire to moni batu na batu ba komi ba fan ya batu mais ko bazo masquer ba vérité. Ah, même ba comédien. Total ko mona muto zo kosa un temps bimisio yuma bimisio jaloux na lukuta mais so lobino vérité batu ba comprendre oh noko. Les ans ndengwa. O uta ko lega batu mingi ba condamner OK vitesse. Yango batu ba comprendre que te ba condamner nga par défaut. Kaka yo bimia o kotia ezaki bulla yo la. Mais pourquoi zo bomba zo afficher te pourquoi? Bon, omoni biso na ba faire to uti nango na makambo to za nango photo zo maele. Photo zo maele mboke komi moi muselu. Makambo komi terrain komi glissant na ndenga kolote poso na bimisi ya batu ba omela basoi nde wona biso selewa zo ki tango beta te mais c'est pas grave toi accuser mutu te na mona ki yemo pour la première fois zolo ba bien. Ah bon? Ouais, na mona ki alandi azo encourager pour la première fois. Ouais. Zo comprendre bango ba kinena ba ndenga ba pentacle yango zo mona lelo mukile baby ba kuma ozo ba juski na simaro. Ah ouais. Na nenga indusa lo bango bazo pesa na bango ka simaro ba obenda ba manaka mais wa biso pena mengadi yoyo au vide daichu ndenge bena noko il fallait asololela eleki na montre kitoko félicitations na Elmara omuni bena appréciation na podium donc tout le monde na mindele ba egoli lingala mbala moko c'est que batu balinganga trop en tout cas ba merci na bandako na ba mama na ba papa tout balinganga nzamba za na bino
do bato baozelanga na bala on dirait bato bazela mariage non yo olata ndeni jour wana yaba moni mboka etambolaka politique ndenge basalela idéologie wana etambolaka na baesprit alors soki mokonzi ya mboka baesprit bakomi contre eke bakomi risque il faut consulter pena neti bachef coutumier bavie wana mpo moni mobutu nga so osalinga mabe na oya vere yo te na banda koloba yo moko omona kaka bo ndenge nzambe akofutelela yo mais bamosusu balaka borogeye azoyoka pasi mpo azonga nsima ya koseskize son essor, la vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Après avoir enflammé la scène musicale de Paris avec un concert légendaire, Héritier Wata revient pour un show encore plus grandiose. Le 24 mai 2025. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris. Des hits incontournables, une ambiance électrique et une connexion unique avec son public. Le 24 mai 2025, rendez-vous au mythique Dôme de Paris, Palais des Sports. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris, le 24 mai 2025. Les places sont limitées. Réservez maintenant. Ana poto ba tantine ba mama ba yaya na ba leki surtout ba na biso ba mama Tokuta la mission sur le 7 juin. Théâtre du Blanc-Ménil à Paris. Et tozaka blanc blanc. Non ça même na kati blanc, même di banda blanc blanc, de loin blanc, de près blanc, biso nyo blanc blanc. Et ça ya kobeba. venez nombreux. J'ai dit bien, venez nombreux. Moi, je serai avec vous. Votre nada sera là. Nga, moi ça beta. Ngai moko na kozala wana. Eza masolo te. Eza te kombo na kozala, mais tonton Loulou a kozala na bino. Na kozala la salle. To sombaka déjà ba billet na biso na France billet. Somba na Fnac, Intermarché, ata na caisse. Koselo ne basala ka wana, billet leki. Bana France, bon c'est ça coco na bino. Rendez-vous 7 juin, Théâtre du Blanc-Ménil. Venons on rigole ensemble. Timisuki. Chez Coco, chez Coco. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Bienvenue dans votre émission Fauteuil Jaune, fidèle internaute. Bonjour, bonsoir, merci pour la confiance. Merci de vous aider à travers notre chaîne YouTube. Sur la Vérité Studio, chaîne YouTube Oyo et la Rabino Vérité dans temps réel. Merci. Vous aider dans la société, dans la barbecue, dans la concert, dans l'album. N'hésitez pas à vous informer pour tout le bien. Activité na bino tous na ba concert belé ou aussi na ba ndeko tout au boto la rabiso les seuls moyens possibles ou aider artistes musiciens congolais et ça ya resumba bien na bango ya resumba musique na bango. Alors bazana bi événement en France, bazana bi événement na Bruxelles, bazana bi événement il faut biso ba congolais na bato boto la rabiso bo sumba bien tous na bi événement na kata France, c'est le tout tous na grand-père Bozi na les 12 samedi 12 J avec Bozi na nakata Suisse. Le sais na bana Suisse nyonso botala rabiso les 12 oyo les 12 juillet nakata Suisse les 12 juillet nakata Suisse grand-père Bozi na ozalawana au grand complet na orchestre Nemo Bimba donc bozo ba place déjà avec grand-père Bozi na ba référence ezawana ba numéro ezawana ma ezawana grand-père les 12 juillet nakati ya Suisse.
Kozangate, s'il vous plaît. Na pater maestro, le 11 mai, Nagata Nouveau Casino de Paris. Bandekono basum babiyete, s'il vous plaît, bosum babiye, boite sa force, na ba gêne, boite sa force, na musique qui a banamboka avec pater maestro, le 31 mai. Nagata Nouveau Casino de Paris. Chez Coco, déjà, Kalaming était à Paris. Chez Coco, Bandekono va jouer à place, Tébos à place, na théâtre du Blanc Meni, chez Coco, Mama Kalunga, Nada, Bandeko Bazé, Belo, Boumou, na Fichona. Boyato Seka avec chez Coco, Kalaming était na papa Tito, Bazé Belé, Baza vraiment belé, na si affiche zana, ils ont l'accepté surtout, Boya Tokutana, na biso nyonso, na théâtre du Blanc Meni avec chez Coco. Les padres Ferrigo là, juste des nuances, Bilanga Loyembo le 7 juin, na Bruxelles, ING Arena, tout ça, na nyonso, Botala Rabiso, Bozo à place Nabino, Potokutana na ING Arena avec les padres Ferrigo. Juste des nuances, Bilanga Loyembo, le 7 juin à Bruxelles, Somba, billet, sur notre billet, s'il vous plaît. La Poudre cause à notre héritier Watanabe date le 24 mai dans Dôme de Paris. Tout ce qui est dans on va sur la place, Bozo à place, Boeto Koutala dans Dôme de Paris, trouver sa force dans la Poudre Mon Mboka, héritier Watanabe avec la team au grand complet Nakata Panama. Concert, jour J. Bientôt. Alors, billetterie, billetterie, tekama, soyez dans son bité, sumba bien. Merci, Nabandiko tout, au Botali Bisso, que vous hésitez sur un album, concert, événement, barbecue, que vous hésitez, vous contactez Bisso pour la promotion. Merci. José de Londres, bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonjour, Miki Nima. Papa Ngelingeli. Olongola comment Papa Ngelingeli? On est là qui de à Luanda. Bon, pour Master Moussa Benga, toujours Papa Ngelingeli. Ah ouais. Master Moussa, Ndeni santé. Centenaire PPRD, donc en direct, alhamdoulilah, de Tolobara, donc ça va quoi. Sida Bilili. Toujours. Bah, ton TPZ Belé, tout le monde peut bah vidéo, bah mariage, maramese Belé, ton décortiqué dans l'émission de l'eau. Non, il y a beaucoup plus, tout banana maramo, bon état d'imbo cannabisou. N'habité, le rôle la star, le rôle la paix, comédien, sur rose à la message, tout. Le rôle pour maramo, nyos, bah citation nyos, et maramese de Belé na même moment. Bah mbou les obus bah veni, banda kozo zinda, kotom justement bah obus banda kwa batu. Na monyombo na Kitambo, bon, guerre na Est, mboka za na guerre, vraiment tout juste temps de y a des côtés qui n'ont parce que tu es mieux moins kala. La dernière chose un message moi très important au collègue ça à travers station où ils ont des calambours de ceci quoi. Bon na micho mamboka ndenge za wa Simba équipe nationale. Ato kumisanga vita, kumisanga imana, kumisanga Lupopo, Mazembe. Tant équipe nationale les obéta bino tout faut vous à la derrière équipe. Ça ne sert à rien à querelle, on peut ça va critique. Donc na minute faut vous à la nasima mukonzi nasima ya mukonzi ya mboka pour nous soutenir ko luka ko pesa ba idée ni to ko yiko sala izo sala biente biso to ba na mboka. To pe ma ba côté mais ba parents, ba famille, ba za ba côté wana na ba misère, na ba problème ezo comme na bango donc on mona to zo dame vrai mais esprit aux ala pena bien ti neti ba mbulo uti ko buka ba parler uti ko mema ba des jours na monika banzela mutu zo buka banzela pena ka lo ka musa nga bina banzela ba Congo wana ba côté wana ba nino do place ba damaze yaka soki te kabwani dongi nzela lufu nazo ebisa do ba bilo wana to nga na otika lo comprendre za ba biloko moko bu soki salami vraiment solution fait mon na plus rapide que les gâteaux bon ndenge to yoka ka ke no ba kisimbi so ba o déclarer ba faire na éviter bazwaka droit na bango ba kisimbi mutu ba o déclarer ba droit na bango ouais yo so mona mboka nini depuis mukele banda ba bloka bo salam et salama kana ngo mona pe ba inondation salama na ba mikili ape salama mais ya ba jar honnête ya biso ya ba moni mboka etambola politique ndenge ba salela idéologie wana etambola na ba esprit alors soki mukonza mboka l'esprit va comme contre qui va comme risque. Ah ouais. Il faut consulter pena. Ah ouais. Net ba chef coutumier, ba viwa. Po moni Mobutu. Mobutu ala ki grand prêtre na ndenga inusa po bisimbi ba yeba ki. Ya lo ba ki pena za pré ya o signer contre diable po mboka bon. Ah ouais. Vous comprenez mais tant mu konza mboka un esprit moko bu po ye un esprit ba mikilis.
On comprend malgré akoli na kati ya pouvoir mais un esprit bamikilisa parce que entourage na ye faut bacomprendre batalisa ye ke no prêtre makambo ndenge eza wa malgré mayele mais bakisimbi mpe fo balia mokili yango eza mystique nazoyebisa yo mokili ndenge esalama bo ata mikili yo ndenge omonaka eza kitoko bakisimbi na bango mpe baliaka bango kutu ya bango eza ya danse mais sauf ke oyo ya biso emeliaka nde makila faux idéologie ozo comprendre bango bakende na bandenge bapentacle yango ozomona lelo mokili ebebi bakoma kozwa bajuski na simaro na ndenge ya indusa bango bazopesa na bango kaka simaro baobenda bamanaka mais oyo ya biso mpe na mengadi yoyo ovide daichu donc yango na pena na grand boule makambo etambolaka na butu na moi ndenge mokonzi ya mboka apesaki kaka keno neti baeglise bakisimbi basepela te obiki ofongoli biso ofongoli biso parce que toomona ngo neti bablague mais kini ezozinga nazoyebi biso deux fois te soki ozongi kaka 10 ans en arrière ndenge mboka yalaki na lelo omona keno donc souten croc ole mboka ya avancé po mokonzi ya mboka bazobundisa ye na butu makambo ya butu ezosalama ere mosusu ye aza na banzela mosusu mais bakisimbi baolande na nzela mosusu fo sikoyo afungama avanda tuna qu'est-ce qu'on doit faire quoi. Très bien. Mais retour à Joseph Kabila dans Congo. Ozo analyser. T'es bon. Tokolo ba kolote asala ke époque. Na ninga maduete to la posa kolote to ça l'émission. Même yé pe sur la biso Kabila ibi que to la droit ça l'émission ya ko analyser parce que yé mo pas les canaux médias pour à médiatiser makambo na yé biso pe to la droit pour parler sur yé surtout makambo itali mboko na biso. Na ninga faute so moni keza ngo bon azonga bien za mabe ou bien nebiti mbongo zakadi mbongo basala yango kolo elengi nango soki so oyoki yango banolandaka ya sikre wana mais na grand boule prêtre asalaki temps na ye atala mpe nao na mosika apesa chance na bato mosusu mpe na ndenge akolo ete aza yima aza moto oyo tozalaki na ye asalaki mpe temps na ye tolobaka mabe te poso tobule mpe bien malgré ndenge ye azalaki na temps oyo ya lelo tokokota ngo trop te mais asalaki déjà temps na ye on comprend asalaki déjà temps na ye eza lokwa joueur na match soki obetaki déjà opemi ata prolongation ye ozonga su te fo basusu bakota joueur aza na souffle ya sika ata apema nanu osi asali azali babenga bango banani ya vie banani la vétéran non bango na ndenge politique ye aza babenga ba banani ba sénateur à vie aza na grand pouvoir avant natala na mpe match na bande touche apesa chance na bandeko mosusu bato baorespecte baobouge na bango ete osala bien totala mopepa sika ya bien topesaka chance na mwana mboka ndenge aza bato kaka nde batya mpo balakise nini tokosala nini tokosala te babisimbi baliaka makambo esimba nango bafumu bakolo mabele basolola kaka nazoyi biso ndenge eza na ti banzela ezobuka na banini wana eza ya bamolili eza normal te wala eza bitumba butu kwa imagine mbulu wana ebetaki na maya njila etondi maya mokie esali dégâts mais na grand boule malgré te oloba bisimbi babule mpe kofongola banzela yango baterrasse banini basala bagrand nzela popo mai mpe ndenge eza na soki bobouche yango bokangeli yango nzela ekoluka nzela ebima ntango ekoluka nzela na force ekoderaye ekokota na baplace oyo ekolukela nzela mpo ebima ekreye bascandale lo batala mpena bien mpe baplace oyo bango bamatiti ekala baplace oyo bamakasi ebomba esala so bandenge nini babongisa yango mpena bazwa temps awa na mikili tomonaka nzela moko kaka ere mosusu ya ba 50 mètres mais ekovanda wana mpena batie mpena bagrand beton oyo mpena bango mo bamoni ke nzela oyo santa tomotombele ezwi mpena temps basali yango mais kote wana bakopesaka mwa mpe mwana fiske un temps vite fait bapesi yo laro obongisa nzela minankiu mpo bapetite serre banini osali eloko ya malonga te biso moko mpe tokoboma biso moko tozoboma bafere batie yo wana mpo obongisa yiba ndenge mundele ayibaka so bapesi yo 100 tonnes odama ata 30 bale osali bulu ya 70 bale mais côté wana mpena neti kaka 95 minankiu osala bulu ya 5 fo eyibeli
donc na ba organisateur na ba diriger mawa trop de côté on a mutu nyonso ba ocha aoyana pour intérêt nde na landaki idéologie moko ya vena biso moko boya kala ayaki na ba voice donc pour comme na ministre ba osenga droit pour ba chana no kombo na yo ba osenga droit siku mutu ndenge wana déjà pesi okomis ko na place wana faut récupérer na balari yo pesa kiti ah ouais. Bon, ça député faut fouta. Bon, c'est que déjà on doit fouta. Ministre faut fouta. Tant on fouti. Faut comme la place. Faut récupérer. Ah. M sous fois 100. Voilà. Tant on commis on a au même bon on a dépensé qui n'a récupéré non. Tant on a récupéré au sala bouloté. Tu vois que tout bah trésor pour tout trésor loi je m'excuse. Bah détourner tellement on a trésor loi bah ça dit détournement bon ya ko. Côté Hollandais nazo telemela ba faire mon trésor lolo c'est un patron d'abord il y a mon ami qui a koli ba koto bala rwana bazoro beza malukuta balobi ye il est fiston coloqué El Zapatero mutunanga ya idéologie bango baza ba bato moko boye puna donc na ndenga indusa na ndenga droit chemin ba ko sala ba faire wana ti trésor lolo vraiment c'est ma famille quoi donc ye palais tant makamoni salama inga na benga ki explication onga na zwaki do ona zolo babatu bayoka donc d'abord mbongo bimaki na Congo te Congo ya biso te bimaki na Congo Brazzaville donc ye nasir na leka awa na solola na yo makambo ya légende ayaki na vision na ye na projet na ye makambo ya légende o ezalaki no soki ba t-shirt bimi asali idéologie na ye ba pourcentage okende pe na est pour na osunga bandeko na biso ba o galérer to solo lango na yo avant ko to ba bêtise ebima projet wana yaki mais sauf que bato na biso ya Brazza ba sepela ki na idéologie na ye balingaki ba contacter mais ba ozwa façon à contacter te ba lekaki na nzela vient na biso mo pa légende ya kala ya joueur pe mukolo moko ya vie biso pe tout olingai o pe trésor lolo se respectaka benga ka e papa na sima na ende bazwaki contact ye etant que mwana et puis boboto na ndenga zalelaka yebi valeur à l'art na ya mikolo tango bazwi 100 balles avance abengi pe vie wana te tant que vie tala lisolo izaki bo moi un peu na pe yango ngana continuer projet like 100 balles ya avance mais voilà bat ebimi na Brazzaville na Brazzaville par rapport ya business na business na ya idéologie na ya légende mais ndenge zalelaka ba légende o ya sefa ba grand jogo ya ba ancien faut ba ya obeta na ba ancien na ndenga idéologie ba beta pe match bon ba betis ko match bo ya za mutu aza yemoko aza pe na ba staff ndenga ba ozala na fiston coloqué El Zapatero na équipe mususu fallait ba sala organisation mutu na mutu akipe tâche na ye bon o eleka ki eleki ba chango skona mutu et puis vie wana na vie na biso wana légende wana mukolo wana ndem tazaki na sima ba faire wana azo utiliser massa ba trésor moko pe ya joueur fallait que to akende ti ba prison mais na mutema boboto na ye kaka ndabo magi moto et comme que ma mso ba pardon bani donc ma moniza lukuta trésor akoli ya balaro wana makambo tout oyokaki na jamais donc il y a légende vivant trésor lolo eza akosa ba bêtise wana te yepena ngakutu suwera ngezala donc lelo soka komi encadrer na makambo équipe Simba yeba keno ba joueur à danser amikili ba osombama makambo ekende de l'avant donc ba viona ndenge bazana ba komanga ba sengi na bango ba pardon bani po baninga ba kende projet ya trésor projet eza nango kaka mais sauf que moni makambo ndenge kendaki falaki mutu ekita avant da poser atala nini ko sala zana makambo beli trésor avant wana aute ko chesa ba achisa ba poto ya minda oyo ba panneau solaire matete mobimba c'est bien donc ba boule za ya vrai ba soutenir ba tika ko combattre donc mon ka mutsuka za na idéologie ba tubalinga ba chaka mo ba kal po ba ba mesana na oyiba ba mona kino mutayi na bula bien yango na voilà yango Congo zo mona ka to zonga sima mutayi na ba eva vrai ou libo soutenir bino bo pese bula dame donc mina misela va nous tranquille logo yate donc ba tutu ba yoka ki ba faire wana ba se déranger ki logo la ba igoma samba ba masana ngai Vita Kaluji Kalukemba Vita Kaluji donc bovana bino tranquille ba igla coiffe ikote bovana tranquille trésor amuta ba buzo bate donc Elena Mandila HBM
yo amona nzambe mabondeli toujours maître Véro Bobo donc avocat pena wa vendre sa Suisse bana kati ya bafero donc wa komeka toyokeli suma wate turo. Très bien, toujours la précision. Tout ce n'est pas na bana mboko botola babiso. Trésor lors dans le projet madame pour mboka donc balinga bala c'est image ya mabe to casquette mabe et ça comportement n'a été fait bizarre n'a été ya koli mingi coup na Europe. Déjà ebini baluka galar, ebini ba comme ça ndingi baluka galar elle biso elle bomona beta ba serveta elle ba teni makambo to do za muto ba idéologie ba innovation ezali donc et puis quoi il n'a été jamais makambo tout donc bana kini ba ebina ba matete ba ma campagne partout ba parler ezali. Donc c'est ça toi encourager bato bazo sunga mboka non. Et puis na pesa encouragement na Trésor Mputu on a presque na ba bato belé ka yem talaki simana e. Et puis na ba masa mususu ya ba somalo be netkaka. Alors photo ke ba na ba ninga musutu zala na bango zuli ba pirate. Danser ba pire ba goma ba pirate donc. Trésor Mputu pour tour ya gaga yibika place za to sepeli na acte na ya zalaki simamo na mai donc. Merci naï quoi. Tous un événement mené Nagata France à Solidarité Congo na sir peut-être au monde qui on a musique Bilili impression les années comme on a ba grand artiste mboka na biso ba sangana ki pour marambo boni etali est mboka na biso ne ba maman baza violé ne ba guerre ba kili autant à tout moment ne mboka za danger yo commentaire nous en pour événement. Félicitations ba ida bon de toi on monde que ba to bazana makanisa au soutenir pas ya bandeko na bango. Voilà, il fallait qu'il ait là, mais sauf qu'à côté moi, tout le monde qui est sous nez ma mango il est là. De on a besoin c'est le oiseau qui t'a au bête mais c'est pas grave. Toi acquise mon tout est na mona qui est pour la première phase le ba bien. Ah bon? Ouais, na mona qui a landé a encouragé pour la première fois. Ouais. Donc la sortie médiatique ni ça c'est le ba. Bon, na ndenga indusa azana ba raison na oye avant ça. Mais on a bena pesi bena ndenga nduli c'est le falaga zala. Ndenge bena noko il fallait à sololela. Et les qui n'ont montré que félicitations à Elmara. Comme on a appréciation à podium donc tout le monde n'a minelé ba egoli lingala mbala moko. Et que kitoko côté mama fali on a mon vanda ka kimia amige. Nini ngogaka. Hein? Tozolo ba mama soutenir ba Kolomboka. Mama mboka tozala ka simana ngwana ezalo wa simba ke ko beta. Biso tout tika ba faire na kurudimba. Oui, Elmara. Osa ba commenter na balobi nzala ya fali ko tonda na bango. Na pesi mbote faut la temps. Bato sale la temps. Ouais. Donc osa commenter ba artiste non aussi cité au lobby. Mais nengo che figure, nengo beti figure na ba faire ngo. Nengo pese le figure de tiga figure ambo. Les plus non après le plus important aza moto salonnière à musique. Vraiment donc na ndenga bien na ndenga bien tuzaka tu baza trotter bato photo soutenir ba trotter surtout tali pena donc liboso na bango to che et puis ba ma se belé pe baza mais liboso yem dazo mema wagon. Mais tant que tu as dit bosso bon déranger au thé na ngai vérité de déranger nga pourquoi nga na ba parler tout ya ba mikilia na ba petaki na ba fan na nga na kati on comprend ba fan na ba za na kati na yebisa bango ba yoka ba bonne musique et puis muto azo sala be fort photos za simana biso to lingaka ya vrai nga na mikiliti soko moni na lingi mutu mona mikili tout soka lingi mutu alingi na ndinga vrai poza na eloko opesite o convaincre na rien esprit na ega ande tout na makile tout ani na yo mutu na mutu azana ba part na ye azana makamu na ye parce que ba comédie bokabwana to zo ba ye numéro 1 koto comédie musuku na pe Igor 2 minutes lo ba faire numéro 1 yo koto zo ba fali numéro 1 mutu na mutu aza libre mais siko tango zo lo ba biloko en esprit no zo lo belango numéro 1 ozo cha mutu par rapport à nini atana nchiki biso tout ozaka cours nzela moko mais numéro 1 azalaka l'échec pas azalaka tokozala 50 mais oyo comprendre mieux que baninga azali oyo akopesa ba réponse à kitoko koleka baninga aza kobanda na numéro 1 tina 50e. Mais est-ce que eza place na bino ya kosa classement parce que ti sikono te biso te tozolo bakaka falité bien faire à ça l'émission zolo ba comédien na l'équipe ba comédien nyonso ye ben c'est pas grave ceux qui ba tuni yango te po botuna raté est-ce que na tuni numéro 1 otuninga te menga na lobby ka na ndengo pesa ki figure te nga figure na nga hermo za no hermo e chaka ngo hermo kwani
En fait, donc air moko yo comme si figure non neta mbo air mo neta même figure deuxième il y a sous question en fait. Ah ok. Il y a sous question natalo sur la liste moi sous question ni na ya bon so ils en ont peut-être trouver total voilà. Bon to ko masque à faire to moni bato ba komi ba fan ya bato mais ce que bazo masquer ba vérité. Ah même ba comédien. Total ko mona muto zo kosa un temps ibimisio yuma bimisio jaloux na lukuta mais so lobino vérité bato ba comprendre oh noko. Nga na oloba te pona diminuer bato mususu soko tuni nga question ya mutu eza valable eza bongo fona répondre na loba oui côté on a fort mais yo opesi nga nuance ya makambo ndenge lekaki te nga na tuni pression par rapport à ça yango na pesi l'élite na bandaki na Mr Poutine awa na lobi ka pesi indu sa vrai malgré azalaki wana te mais tant que nullement na moni yango normal. Il moko avec ba pesa liboso 5 minutes après le lendemain affaire baluki. Il remet 2 minutes 30. On comprend. Bon, le coup la 2 minutes 30 bana mai ba lekisa ki on moya matizati. Mais azwaki déjà un peu. Moi ne fils que kotaki. Un fils qui est là. Ben ouais. Ah tu récupérer déjà moi un peu est important. Tu éviter. Te mazwaki. Il y a grand prêtre à kozanga likonda te avant ya on a déjà bazwaka masolo. Il y a eka quoi prester. Donc voilà, makambeleka kitoko on a soutien toujours na souci ya mboka ba yo ak babeta ki wana te pona bilengi ya parler na bango no po balakisa ke mboka na biso to wana besoin nango kimia fo ezala mais fallait pas kaboleli pas bien te mais fallait mta organiser ki non bien sûr yem mta organiser te mabeti te mbeli ko le kabaninga et on peut empêcher baninga na lobi ba pesa ki bango ba temps so ki bango ba ebisi beta 30 minutes ok beta 30 minutes na so ba yeba bezi tango comme qui est rapide ba ebisi mona mai mso beta 15 beta 10 beta 20 ya osani ya la pena sima ba o diriger bango très bien mais pasteur Moïse Mbi ba beta ki yo sali commentaire na te tala parti na te papa ready a miss pe kulutu ba ilo na lobi bango tout makambeleka ki vrai bango tout na kotele mutute naza contre mutute bango tout makambeleka ki kitoko po er bazaki goyemba tout le monde balaki d'accord non ba tutu ba mataki na podium Sarbatia mataki on a binisaki pe bato na ba evre na yo to bina na ngokala no bato tout be appréciation les gars qui kitoko très bien parce que bino bozo na place ni na ba projet ta bongo bozo compter un jour pe bino bo sangana na salle mon pe si bango ba sangana na bango te muto ba contacter ba sangana ba producteur na ba organisateur nde ba sangisaki bango ba pesi mais bango fait idée artiste moko proposer ben oui ben pourquoi pas na monaka Fiston Mavinga saisa ya la pena ba idée bien masa na ngala di so bazobeta na Italie makambo ezo male mbeza na temps makambo ya na ngo donc tous à la pressete bato ba se plaindre en ce moment ekoki le lopr msunza mako pambola nga leno akomi na moi MP na ko banda osala ngo et ngo sala pe bien bobeti pe première partie bosikisi bato na sala ya na cadre de solidarité mais bula ngo eza vrai ndengo zoloba boy ba suku bazolanda biso à la prochaine bakoya na yeda ngo pas mal netinga na ba projet na ba igla coiffe tozolukaka ba salle na ba makama ndenge bozala bana mai tout ba beti ba tutu ba ozela ka sida bilele normalement ce que yo po monani ou bien au côté si ba masananga aller Django le roi de Chicago ou bien il a dit il a fait Jean-Claude Mabanzo mbongo contre mbongo ce que lobi le bon moi ne fisque yango moi MP yango moi de la part boniata pourquoi pas to luka ba tete opena ba tupe bazaka na besoin na bango to nyati moi plan makambo evandi kati manzazi pe soka fâché mona mosa betaka teni kolega mibali kati manzazi na Catalogne grande sera piga kambamba makambo eza nango ezaka cop bablo wana ezaka nango miracle te pardon ezaka nango magie te ezaka ka yo za na balikonda na yo boyokani na bana ma elekaka ndeni bato ebele bana balar bayeba place a osalela ngo te la place à bota bambongo yango kopa forme c'est beba na ba chinois ba koma osala ba live à koteka forme yo je comme 70 balles en direct zo comprendre pas makambo c'est baby donc comme ga kala ingangu kala technique to zongi sikona kura evala kala ingangu kala technique beta forme zubuluza balate mayele fo sala ba place à koteka ba likonda yango London ba faire ngwe kandeni to sandeni ngana chema ele binga ba master busala bona makambe ke bien très bien
Tout le monde a une vidéo au Bali. Oui, que ça dit que bien mon quoi des noms là-bas. Donc kubala na ngesa la batu bien. On dirait que zela kubala. C'est que batu balinganga trop en tout cas ba merci na banda kuna ba mama na ba papa tout balinganga nzamba zana bino. Do batu ba ozilanga na bala. On dirait que zela mariage non. Yo la tande ni jour wana. Ah bon, nyonso emonga na kaka Fabrice Massamba Rad Mouta ya giba na colonisateur de la SAP so batindelinga ba plan. Wana pena na moni mbala moko colonel Bonabo papa yoyo jour wana uzala mabe pour le 13 juillet uzala na Allemagne bana Allemagne na oya. OK. Na libala ya mwana ya colonel Bonabo le 13 juillet uzala na été ndenge bandi mona été simisi ya ndenge ni to beta. Donc pour la idéologie wana ya mariage ya libala donc ndenge naza wanga naza président fondateur ya entraide de diaspora oyo nazo diriger ba masa nanga lokola Apo Firenze Linkoi ba vient biso ba Jos Kombuluku ba jeune frère nanga ba Papi Kader ba Duchi Kapanga ba Nanu ba Yasmine ba Meta Pinga donc toza ebele ba Ladi ba masa to ya mikili o bandimaki to kende na boule mususu to solola ki to vandisi siko lokola toza ba artiste na kati ya entrée de diaspora za na branche moko o bato ba yebeli biso musale kufate nde to bande ko sala ba film. OK. Donc na kati ya première film o to bandi nanu elekite nde omona ki idéologie ya libala wana. On a bala ki ser na so iget et puis na kati ya film wana kaka Duchi alaki fiancé ya Meta donc ekobima kala mingi te tozolamba na oyo sikoyo ndenge na ye bomoni ser na biso Meta pe epesi ke no ascroquer donc eza mpe kaka na deuxième film na biso sikoyo na kati ya film wana ala akomaki moneti tete elinga kobouge par rapport ya comportement mobile akomaki kosala bakolo esiko esengaki lokola tozoedike baser na biso bakoma koya na makambo na TikTok asali live pour niveau ndi meta kasi bato ba comprendre to moni ke no siko na ba TikTok bato ba komena na ba vitesse moko boye bo po bo comprendre masolo musu ba ya kezaka ngwa lokuta comprendre ta welisi welisi très bien le temps ba mona ki live on a ba comprendre ki contenu te ouais ba pelisi ba live or que biso eza film to sala ba réalité moko vrai. OK. Po bo comprendre que misal eza to longola idéologie bato ba lobaka ke non poto eza cimetière ya ba artiste bona bato balobi meto sakani na mobali na yo ba comprendre ki ndete eza musala biso to sa mobali pena bala yo désolé banda hier na yaki na phase te boulot na boulot donc voix comme sec bato ba excuser nga sona tousser problème te bato meto exposer mobali na yo sakani na mobali na yo azalaki ko sala ngo par rapport à mobali o ya film ya film très bien o to bo ba jouer na ye Joana leki nanga Muscador nde mutu alaki ko changer ba momi parce que au père Mathieu miniature mobali ya Meta vitesse ya bandeko na biso mais bango mosko ba comprendre que no to sala kere to kendaki trop kolo to kozela bango so ba se excuser jamais bata TikTok bon c'est pas grave baba ndeko so to boya pe bango te mais siko bazwa kande temps ya comprendre le kamuni to yeko loba po esopa ba pose appel ba information sur voilà oui que makambo yo loba pe ba bango benga to sala kana bino soko moni ke no eloko moko embriyo benga ata mutu moko yo yebi histoire wana ezande pour HBM Elena Manzila ba bengi na mona pe Karim Mokonza benga ki pour mama mariage vous comprendre mutayebi ke no mve na ngana la kane frère na ngana zala na eloko moko ekomi azu information na source pour herbat ba retourna ba te waniza nango vous comprendre voilà donc eza musala tozo sala to laksa bango ke no musala nde biso nde musala na kolala nanga après 100 ans soki na lamuki na ye na beti plan d'accord désolé nakokai kobanda ndenge wana te po tolaki na basango dei ouais donc bacondoléance na bacomédien tout ndenge touta koperdre mama na biso boli oyo biso tu tolanda na groupe salongo donc groupe salongo ezalaki na matanga oyo alaki makambo na biso aprofite napesa bamama mabeli bamama bomengo bavie na biso tuna bamere na biso bapapa sonzo bavie na biso tout oyo tozalaka na bango oyo bakolisi biso na mosala oyo bacondoléance mama boli mare na biso tozalaki na aotika biso te aototika biso donc courage na famille biologique na mwana ne pas aza na Londres bamasa to basanganaki na ye kuna
Donc, tozolela quoi. Il fallait que nous bandanango, mais grave ezate, to récupérer kaka donc voilà. Mais est-ce que vous comptez pour Bala? Bien sûr. Il y a solo pour Bala. Ouais, cadeau du ciel là, ça wana donc makambo ya na ngitoko. Mutu tout. Mutu nyonso mukili. Ezalaka elenge kozala na mama na pale eza devoir o nzambe apesa biso. Makambo yango ekomaka elenge so ekomi ya solo quoi. Oyo ekomaka lisumu ekomaka propre soki ebimi na miso ya bato famille sepeli ndenge nzambe atinda esalamela. Cadeau du ciel aza wana oyo aza moko ya ndeko na yo. Petite sœur no propre cadeau du ciel to nzamba futinga na bolamu na nzela na ye ekoleka bien kala te tozela kaka mabongisi nkolo nkolo de apesio moi sit ya kitoko pe lisusu ya kitoko pe lisusu toko makasi. Mais pourquoi zo bomba zo afficher te pourquoi? Bon omoni biso na ba faire to uti na ngo na makambo toza na ngo photo zo maele mboke komi moi muselu makambo ekomi terrain komi glissant na ndenga kolote poso na bimisi ya bato baomela basoi ya tour so pene nebiso so ga ekwe ngana komi père ndenge ozomona na jeune garçon te er musu bomona ga na ndenga bataya ba docteur Linese bobo zonga ka nit sondeni père ngana père. Donc en fait on l'appelle nda yo ko poste ko coach mo sita ba réseau te so na obali to bi o chaka mo sita ba réseau normalement ezana sens te bilengi nanga na milsela ngo batu soyi. OK. Na grand boule makambo ezala discret kendaka loin quoi. OK. Nazo bomba ite poso na bimisi ya wana ebisio kana secret kosa. Aleki donc na ba comédien baso bana mibalo bana ba basi ya kitoko soki bochea matala batu balo yango babenga ngao azana ba gwa ba nini ba ni pona eshua kate kote wa so na bimiseli bino ebo sepela. Mais ba principe comme toujours na lingi ka siko to tambola bien mais ya zape ya obomba te azane ya obomba te to na tina obomba ite po el do soko mubali nyoso akozala na ye akozana plaisir a représenter pa bato po azana ba critère wana beti bona azaka bo ezongila ya za wana pesi su nkunkunku kunkuku yani evimbisite pesa ngo susungula pesi pena kunkunku do marque pena ka scanton pena donge koti susu ozo ka pena plaisir a ozana mais parce que oui quand toi no show raté mais au beti ba aller et tout trop moi c'est un qui décide to zongi qui ne c'est un cadre d'expérience. OK c'est un cadre l'expérience m'a rendu sage. OK ouais moni muto abandi lelo na osa beti 10 ans expérience ya ndenge mote atana ba boulot qui ancienneté contaka mécanicien iba car ce qui en panne na son on va kanene ne fil break basupap cho d'échappement kaka na kanene ya pam so yo expérience nous joue na mambo ba déception pourtant mambe beli ya monde to mona ke non le qu'on a frein le qu'on a embrayage to ko ya vitesse te. OK to solo na no vrai na mer to se mettre d'accord na mambo bili OK to yokani to komi même esprit même moral ni na osala te na zala te esprit pene kubi akolenga bato misolo te akopaka mutu moko abeti forme te mere an expérience yo an expérience boyokani très bien bokende nzela moko même moral bokokende place ya bato botalani kaka na miso comprendre que no basignalenga boye vous comprenez donc ça peut parmi les conséquences belé auto qu'on va na basité bien sûr ba les belé zo kabwana ba ni ba humilité ba kabwana parce que aujourd'hui temps yi ba moi zo balate voilà aujourd'hui temps yi ba mo bali zo balate voilà et on a d'abord to bandana l'étape qui chérie qui fiançailles ti aujourd'hui temps aujourd'hui ben temps attends ba sport pour comme mettre faut le gana étape ba bagarre ba compétition ba nini ndio bimi champion on mérite sentir yo koti lelo sentir blanche ba bengo mettre wa faut mettre le boza lokwa ba mettre akala to yeba ka aza sentir blanche mais ana ba goebele ba kao ba coup de tête ya ba boli abeta ba mettre ba leki abeta ba mettre po azana ba kisi minima ngoluzizenga
aza na ngolu zizenga. Vous comprenez? Mais ce que je veux dire, bah, sentir arrière, bah, tomber kiribi. On a défense. Donc, faut expérience et contact na ba boulot, na ba compagnie, ba respecter na ba ancien. Donc, l'expérience compte aussi. Mais ils ont bien retenu qu'il faut bomba non mère. Ouais, mère va en calme, mais vraiment, bah est-ce que bah te exprime bébé bah ya nit kaka envoûtement ba nini ta jale le beta misu. Ba songi na ebisu. Amos mais okanyi motema ya bomba. Ya supporter. Les en ndingwa. O uta ko lega ba to mingi ba condamner OK vitesse. Yango bato ba comprendre que te ba condamner nga par défaut kaka yo bimia o kotia ezaki bunda yo bon cela qui déjà on va dire ko tromper bien na déjà mais na oya pe ko samba te ko justifier pas ba tout banda wolela lela bolo baga ka ndingo wana me ah ouais te bike to na mboka moko c'est que bah yoki mutazo boule na place na commissaire après on peut former après c'est le lengi et puis et là on peut te ba c'est là on live à 6h du temps comme expliquer ba donner na to jongo wapi donc au moins mettre ninga beti ba mouvement de corps te mais ngana to ba live avant ya moi oui nga pour le boulot pe mo ya solo bende kasi travail bien fait musala les osala makitoko pa ba professionnel ba to ba comprendre na ba auto na ba muna akomo kota na mwa douti si tu mamba libala na ndenge lekaki on a vrai mouvement du corps penati crochet diabolique partout kabangu wana on a ki partout kabangu bazu pena courte diabolique crochet courte diabolique partout kabangu ta batu mobembo ba lianga be mado shakwa bengi ombaba charma bengi do kati manzaza lelido bana le tigre mobimba babi président qu'est-ce qui se passe abina bino pe tozalaka na bango. Et puis souvent na mabete souvent ba de na biso basi to basi na biso ezala pena baotika en fait baotika mutu malamu po ba kizo mutu abuma yo tena cercle et bien on dirait ranzambe mutu futa bango bongo te mais mutu nyonso o asalaka muninga mabe nzamba récompense ke na bolamu o basali yo mabe nzamba ko récompense na bolamu o futo bien mais yo mutu sali mutu mabe nzamba o futo peka na mabe. C'est bizarre. Eza donc wana eza ya yemo justice nzambe eza biblique yemo ko baki à moi la vengeance batu mingi ba comprendre raté uzuli kamuna muninga na undeko olotika vengeance ndenge nzamba la kibiso yo ngo bano sala justice yomoko esimbate justice nzambe na ya yomoko esimbate ya leta kuteleki makasi bongo ya nkolo so basali yo kolo yemoko abengi abiko sala te tikelanga batu baloba na bango babeta yo mabanga basala boye babwaki lo basor mais soki protection nzambe eza ata lelo te lobi te ozala justifier ozala laver yango biso baofuta biso na bakado du ciel parce que normalement so boyaki kingani mpona okokutana moto akotrompe te mpona 10 ben ouais mpona moto akotrompe mpona 10 femmes différentes parfois neti nga na ndenga kolote so osalinga mabe nga so osalinga mabe na oya vere yo te na banda koloba yo moko omona ka bo nzambe ndenge nzamba kofutelela yo mais bamsu balaka borogeye azoyoka pasi po azonga nsima ya koseskize or que pardon eza puissance et libéra mais yo fait ce pardon ezongi bobongisa na mère te kota kobongisa nde moi genre po akobongisa na nga nini ye déjà aza na babonne vie na yo azosala yo mère nini ozoloba po bamere baleki mpe mwa trop na parcours non oui yo peti bongo yo bandika na mère toza na ye motu to aza na parcours obenga mo parcours bien sûr nyonso na nde esangisi parcours na baparcours onga na leki nango déjà ndenge naza père à 6 enfants na 4 mères ya baparcours babiloko onga nalelaka ntongo butu moi na biyaki balien ya famille to ndenge 4 mères boye ekoya lisu te yango na tu wana pena fo scantus nano tobule doki nini tokosala nini va tokosalaki ya kolobilo mpo mabe ya lisu te ndenge tokofanda na bavita kaluji tozobule
ba Willy Manzila tout ba le solo la mabeto sala ki ya sute ba mansa na ngai biga selembi ba Sami Cointreau to vanda to solo me ya age pusani talabu vraiment turo ba Mariam si ba Koli ba lekine ba Youssouf ba Hussein ba LL Trésor loi ba lekina bango ya tirab faut ba comprendre que nos pères na biso ba lobeli moi trop écolo turo yo sepelisa bana mabete. Bien Nzambe ka pa garder sa maladie parce que baka oyo na poto maman sa mingi ba cédé na ebisio sur 100% to perdre 70% na ba déception bokabo na momi makomo fingo na chombo akomo donc na ebisio faut ça la bolo komo po ya na zo bisa donc amono kaka ponga na vivre ba makambo moko surtout ya suka na uti ko vivre en dehors kuta ba makambo tout bino boye na uti ko kuta na mama na lisolo Nzambe kaka donc place bazali na osinga ka Nzamba limbisa bango po msu balaki bango te mais na kozela ka pardon na bango so basengi pardon te ndenge ba otala wana justice Nzambe ezali kolona na oto kutana na likambo moko mige na ebisio Elena Manzila nde na osolo la boyebi Maître Vero Bwebo ayebi mamna osolo no batu bale mado shakwa lela zo luka zo mona ngati suka na likambo diable a utilisé kaka muto na lala kanina la muka kanina liaka na ye obo na témoigner ka Nzambe zoloba Elena Manzila poto témoigner Nzambe lobi suka na likambo leki ba okutu boyebi de alaki pena donc wana pronto suka donc bloc cadena moi de rêve cercle cercueil na donc to bandina na boloko après cercueil non na ebiso suka na epaka suka na likambo so na expliquer za la faux deux fois te ka RPL que lo wane leki makambo to efungwana donc alaika ndenge Nzamba linga olatsa kino bo awa soko leki awa simbi soko kangami awa vipe simbi yango na ba mi kilo faut tout la dikulotala tout la lukulutala na ebiso donc parce que le kona frère le kona mbriage ana ba famille mususu koti sida upo oende po ba sacrifier Nzamba yo kabiso ka mawa moni place to kende yo zo mona place au lumière nzoka mulili ba place yo zo mona mulili nzoka nde lumière mukino eza bongo maya muzindo eninga rate obwaka libanga bona ka tubu mais on s'est reproché na nini yo pe obono si mambongo à valage on s'est succès à valage des fois pe succès tant on a une jeune so balaka na yo olunga osana ba perdement ba momi boite toko condamner ta ya Nzambe te falaki ezala nanu oui falaki ezala nanu bopoto d'expérience po otonga to zona mso tonga to faire souffrir on comprend falaki to expérience et vanda po lobi to sala mona bato kolote na koma lokola papa ne na pale to solo na otalisa ye muto awuti na mabe ya bongwani bandenge moko te na muto akoli na bolamu o akokutana na ngo akoka to moni ba patron bele ba kufa na ba crise mbongo era okwea aweba o gérer tenta crise bu awumela te mais piakero akembi na likemba tango ayegozwa ata kwei résistance ezala donc to a différent quoi au soda na ebisio deux fois te donc ngandinga na zaba faut ba féliciter ngolire ba finga nani ba féliciter uti na ba guerre moko ba tumba résister na nguti ba déception donc landani na ndenga kolo mais lokola Nzamba za recevoir pe batubele basi musupe baloba te yo nyoko pe basebele na vie basebele basumba biya ba vieux balanda na ki ba musuba monoka une fois mais muta sumi biya avion ça de 8 heures de vol mais pourquoi tout na c'est pourquoi parce que vous avez ba engagement belé des fois ndenge na zawa succès wana za komona ngana hotel nyonso tiki basi donc na respectaka batu ya osakana te ngasoko baniko bazawa tibalanda ba yo kaka na lobaka tongo midi poko abatonga na sala kolo est-ce que bana mitema koloba te babeta lisolo na famille te bon mutu nyoso alaka na TVT si bien soka leka na TVT mo sa obala nde yona mutu ko respecter yona mutu mususu a supporta ka ba choc na yeme batu mususu ba supporta te puis mutu na mutu azana ndenge a gérer la ka ba émotion na ye mutu mususu soki likambo ye a comprendre que c'est normal et fallait que ça la bongo to leki mais mutu mususu akoka te ya omoni batu mususu ba kufaka mutu musu akoti opito pona déception batu musu bakufa nga na batu musu bakufa net ba vie mayalos te vie moko akana ba hotel na bandal wana bo place vient na sope vala za ko répéter akufa bona na match ya Simba to poli a piqué crise dae
mais bato mosusu bamatch po ebetama nango ape aoleka baobeta aokipe te moto na mosusu akokaka kogere baémotion na ye te donc makambo eza ebele ye mosusu malaria ebomi yo mais sile moto azovivre eyebikisi motu ocomprend donc makambo eza ebele mais tokoyawa te na tele mpo tobeta toloke biso bato malamu te makambo oyo tokutani nango toteya baninga baleka na nzela wana te nazoloba pe teke nona baparcours nga nasali bato tu balaki mabe non tokabolaki ndenge nalobaka so tozovivre motu tu aza na bolamu na na mabe na ye mais ntango boyokani boke de l'avant c'est bon mais so bopanzani pesa chance na moninga po bato bakabonaka jamais bato bakabona mpona bolamu o biso tozalaka na biso bien tozalaka na problème te so boyaki na problème te falaki bovanda ntango bokabwani seke boyokani te voilà guerre ni bozalaka nano bamusicien bacomédien parce que toyokaka neti nga personnellement ngai comédien moko azwaka mwasi ya musicien akomeki kobima na mwasi ya baoyo bazwa na babasi musicien tel pa akomeki kobima na mwasi ya baoyo bazwa na babasi bango nde baza na baproblème ata bango moko bamusicien tout baconflit tomona bamusicien balaka nango tout bit se nango fondation nango ebandaka baconflit ya basi mais neti nga naza clean na bamaster tout ya bandolman tout na clean na bamaster tout ya bandolman ozala mpe na ex danseuse na vie par te danseuse ndete danseuse ndete quoi non non ebongo ya journaliste na vie un jour bima mpe na journaliste moko journaliste non journaliste pe te ok ka bacomédienne wawa wana reprise na bino entre bino ezalaka nini basensation nde botournaka bosimbanaka boneti nga mpe comédienne ya liboso na bima na ye azala comédien te nga nde moto nazwa ye na ye na ye comédienne ya liboso na bima na ye azalaka kojoue te azalaki koyekola danse namoni mwana moko ya moke azoyekola danse epesi nga mawa na proche na solo na ndenge asolola na nga nakoka kosupporte te na esengaki na encadre nazwa ye na ye na ye tiere namoni azwi mapapu epuis c'est bon epuis nga na kini mpena yango nazoba lobi na biso moni mutu nyonso tokutanaka na ye na ebule kaka keno toyebi lobi te mais ntango bokutani baréalité bokutani yango ndenge osala keno aba ye to ye te par rapport à comportement voilà donc voilà mais nga mpenza na kini nayebi te soki na bima na dimomi banda na banda kare mingi basera libanda nde tosala na bango barelation nga mingi mpena donc libanda kwa na kini mpe tozala na bango mais trop te donc ya kotanga mpena keno ye mpo oyo nga so na mwasi mokili mobimba bayebaka ke ye donc bien sûr wana so boyoki nazoloba motu trop seke ye yanga bayebana babombanaka te na kini na bana ozala na ye bamasa bayebi ke ye yo so mpe aza moto amikili ye wana na ye wana mpo so natangeli bakombo ya bato tu bazala awa bato bayebi bango donc nga bamomi na nga tu nazalaka na bango kombo na bango eyebana naza na eloko wana nakobimisa moto facile voilà lelo oyo makambo yo monta entraide de lamuki ti oza koloba mpo tosimetire ya baartiste na tie motu nzambe alobi keno bon bosangana na bandeko na yo bopesa makambo deux films apamba de makelele mais ça arrive aussi nde botourna na bandeko na biso ya basi bokolana na banzoto bosimbanaka tout ça ça epesaka mpe baenvie bose mettre à couple c'est normal eza de corps esangani mais sikoyo ntango tokotaka wana soki eza makambo ya bolingo mikotisi na bolingo soki eza makambo ya bitumba mikotisi do role oyo bakopesa ofolata yango mpo osala yango bien osala lokola eza bongo mingi na se ya role etikalaka bongo mingi mpe azwi yango kaka bulo bapalangani eza mpe kaka neti bino nde boyaka bozozala journée mobimba na basere na banani bozokoze ozomona ye sentiment mpe kokota comme yo mpe kobana kozala oyaka bulo na mare ye mpe aye na jo na ye c'est bon mais soki mpe moto mosusu mpe abala na ye ayaka bulo apres bulo ake c'est bon mais moto mosusu tro ya kozala tro ya kotambola sentiment ekoti eza partout ata na baeglise na église nde bapaster batutu boyoka bascandale bapaster basali te na bamboko ya danse kutu bafrère tomonaka témoignage omona paster abengani frère na église mpo akangaki bango na mama moko boye mais eza baexemple ya bien te yo oza moto na nzambe teya bato lakisa bango ozongisa bochasse bato
devant public. Ah ouais. Faustin Birindo. Faustin. Voilà, merci beaucoup. C'est la première partie de l'émission Nabicho. Le temps de remercier Bandeko, tout après Sarabicho Force, le vénérable grand maître, choisi ma tata, l'homme fort, depuis si beauté, Chancel Mbemba, choisi ma tata, l'homme fort. Chancel Mbemba, demi-dieu. Chancel Mbemba, demi-dieu, le colon, beaucoup, mon Nzambé. Étoile, Loupemba, depuis si beauté. Sidas Kantompa, international congolais, c'est-à-dire depuis si beauté, belé, swag men Silas Kantompa tu peux si va boter belé tu peux si boter na Meshak Elia na Nantes tu peux si boter na Eluka Mbe Meshak wana beau-frère non beau-frère non Meshak Elia na Sandra moteba Masandra tu peux si Masandra boter tu peux si pe Eluka Mbe boter Junior Malaïsa le mystérieux tu peux si boter na Papi Matala Matos miroir d'Angola da Costa patron. Il a dit, il a fait Jean-Claude Mabanzo, Mbongo contre Mbongo. Motomoko bien. Deux fois, Jean-Claude Mabanzo. Donc, tu peux si Mbote Bélé, tu fais le badi le cavalier solitaire, tu peux si Mbote, Maman Philbertine Samba, moi c'est Docteur Samba, Charlie Mit, tu étais à Souka, niveau Souka. La patronne, tu peux si Mbote Fabrice Massamba, Red Mouta, English Fada, Père à anglais, Yagi Baina, colonisateur de la SAP. Motema ma Sylvie Baena ni kwa bibish Baena na rata Paris Kéline Tsumbo Ogef c'est Paris Roi Bilama Grand Calais Amboka Junior et là la plafond chef d'entreprise tu peux simuler nos son moté Gaëtan Lipa Moto de Bruxelles sniper de Ferrigo là tu peux simuler na Bruxelles bah tout au moté sur na Bruxelles merci Nebo Yamba sur na Bruxelles tu peux simuler na bandeko tout au bout sur na bien sur na batoko remixé message vous êtes très important. Oui, avant tokende bakote na bato bayebaki mouvement na bango ezali bato mingi bazodeklare bazomona su bagag te tosalaka na le tigre le tigresse totiaki mwa stop d'abord tazalaki na ramadan na temps ya ramadan oyebika nasanganaka tro na baser baza batentation fallait kozala concentré mpo bitumbu ya mokili oyo so okotisili yango nzambe te ou bien oza ya vrai nzambe ou bien oza ya satan donc biso lokola toza ya vrai nzambe topusanaka pembeni falaki kozala concentré na mabondeli à partir ya ramadan nde nalaki concentré ramadan evidaki falaki sikoyo kozongela bafere donc bozongela bagag na bino kitoko donc toprofite toyebisa fifi busa abongamaka nana silove abongamaka mpana mai to tozalaka na bango cocotte bongamaka donc oze bongamaka de crio musala ezobanda kala mingi te et puis entrée de diaspora eza mpona bino bopesa yango chance toza na deux films oyo bino moko epate nanu kutu tobimisi te mwa baflash ebouge donc bozala branché na de Londres télévision bokotala yango kala mingi te nazopesa force na bana mai to toza na bango na entrée de diaspora et puis association les tigres les tigresses oyo tokenda kosoutenir babola wana eza association nanga mwa moke tozalaka nango ndenge tosanganaka na bamarti kilola bavevela patrona bamasa nanga Henri Matushima bapeti na biso Patrick Ngambe les deux Sandra Malela et puis Sandra Lova bato tout ya les tigres toza ensemble vraiment donc bon guérison na babi koyitila place toza na kata balili kuna toza na elongo donc mamo international. Donc, Bambote Nanga na Jean-Claude Mabanzo, il a dit, il a fait. Massanangai Vita Kaluji, Togo Bosanate Ale Django, le roi de Chicago, Kati Manzazi. Donc, José Nabino Yeyo, HBM Elena Manzila, Biso Toza Nzambe Totinga Mananzambe, Maître Vero Boué, belle de taille, belle de figure, les banga oyezo bouger bato. Tozala wana kaka po totalela nde nzambe biso totalela muta mokili te baloba na bango bakuto na ngo te bamede manzila ya HBM toza toujours tous les bana Suisse maître Dox Motomba merci na sécurité osalelaki ve na biso baze quoi a témoigner alobi ke non Suisse poto pene ya solo quoi tranquillité ya ndenge wana na tomona te bana Suisse tout papa Yoyo na kati Allemagne papa Yoyo le 13 février toza wana pona mariage. Donc, mon colonel Bonabo place aux alliés, colonel Freddy Lombona de toujours, malgré le soutien aux à la thème, tous à Simanabino, venanga Gabin Tokodi.
Vena nga gabe tokodi na kata balman mikule bele mais tozana yo igo masamba mona mai nanga mais revala vala pas bon guérison na yo na okaki santé ninganaki biso tous ensemble na ebite na bosani nani ba tout presque tolobi bango ou ba tolobi bango te à la prochaine mona mai nangai capitaine de l'équipe Gimoga ebi place azali le 3 kolobete na ebite sok na bosani mwana nga na kin Mariam yaya baleki tu Youssouf Youssen et puis moko trésor loire la place za force na yo ndeko mina misele donc Noëlla madinga to mona na te depuis na ye Noëlla Noël yo yebi kaka donc bon voilà merci na yo na invitation et puis musala kitoko continue kaka boye merci pour l'autre. Tuzana yo wana donc. Trois kolobezate na ebite soki. Est-ce que au pour ça na boy s'il te plaît, il faut ka muke. Maison awa toza chez maman Nicole Malonga. Yaka. Esa na poto na yebite. Yaka tokisina metro chateau mutia da kayau. O kayau awa. Uzomona kimbondo. Oh la. À Paris. Je na oyeba saka mon nazabo asaka so mine bila metro. Biso batani ngaba bani. Kama. Awa nini? Awa toza. Yaka soni na place tokoti. Azama na mboka maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga. Awa toza, c'est-à-dire awa toza la magasin. Awa toza oboyo kaka partout dans le monde. Nicole Malonga, awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Christine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozo lobela makambo matampo ba maman ba bébé bébé. Ba maman bazo tambola kana ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza, awa na Château Rouge na yepo na kolongola matampo ba maman, banduka ba maman oyo baza na besoin osala taille. On ko kitsa mabuno. Ba maman oyo baza na besoin ya kosala ba forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ma hanche munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà où est venu ça awa. Non, yo somona te. Oh la camotte. Eloko ebentsaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekokikoti sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na lesi yeyo azobongisa loposo légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Boyate nango Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo kala awa toza boyate nango Nicole Malonga. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Pour la deuxième partie de l'émission, trop. Théâtre na bino eza sous Jomata masikini poto na poto topesi mbo bato baolo ba trop ba théâtre na bino eza vraiment lisusu
na message éducatif te eza beaucoup ekoma beaucoup plus na injure na kati ba comportement moko ba histoire o pena to ndo tala nde totala ba malewa donc ozwa leçon peut-être ou bondo c'est les bichons ba nzonzing mona bozaka na ba inspiration moko pena boye ba histoire ya bolingo ba famille papa lupangu bino mo bongo ba no pena ko aider ba tout pena ba conseil mais les lots comme beaucoup plus n'habité ils ont YouTube ils ont monté dans mon tour ils ont tout beaucoup plus de messages on les a soutenus que je peux comme nous déjà kasi on a to bengi sibino botala na de Londres télévision entrée de diaspora et ils ont célébré lisolo kasi biso yo to salaka makambo zolo bati ba histoire wana zo rappeler batu biso to salaka monte to kufite to zana to salela bon sala wana to bengi si bango na entrée de diaspora batala bagage les tigres bato bajijaka neti nga la musika bakota na de Londres télévision batala bagage éducatif on apeselaka bango donc toza wana toko obosana te place tokendaka kodame place tokendaka kodame semeki à la coste chez Mambo Galaxy Mambo to dame kuna poto kotsa mpe poto zwa santé Galaxy Mambo kolia kitoko restaurant Galaxy Mambo ya sepela katala blog belé te po na ndenga idéologie siko eza po na nini ba région yoko ibisa biso yo zansi mais biso toujours sala musala ki eza po bozala ki shooter ba jeno ba ye bieza ki ba te na katsa ba jeno ba ye eza na o ba sala musala kitoko msupe ba ya wenge ba fana akoti na kati assemblier pona komiteka asali n'importe quoi bango tout ba osala faux ya bien baza o to sangana kana bango nde biso pe to sangana kana ba vie o ba comprendre idéologie ba osala musala bien mais o pe ba ya wenge ba fana na ndenga komiteka asali bêtise mais lokola ka biso tout wana saki moko ba teki biso mangondo donc j'espère bien on va filmer tout et jouer tout ba histoire botala bokende ko s'abonner na de Londres télévision des films eza pona éducation ba blongo to sali to lingite to te kambolo ko na saki bo découvrir kala mingite ba s'abonner déjà na de Londres télévision ba film o bouger bango botala ndenge na bali botala ndenge meta a baby mutu nini lekaki et puis ba gag na bino to zolo ba éducatif ba réalité à poto ndenge lekelaka nga yango na bulaka batala ba oza décider to zelango voilà mais disura doki ezobetama il paraît que doki na ezonga mukanda na ezonga mais oui que on dirait sura mukanda pona ba congolais fo ba mono likolo avion to na Kinshasa wana c'est là ba congolais voilà oui ka bula ba congolais na ka doki ne ozwera no Paris boy okoza pe na doki mais bon ba on dit maté ba Paris frontière ezana anemance ta pesi ba ndeko nyonso batala ngambote na anemance bon frère na biso za na balandi ko na biso moi c'est un pesi mbote ba ndeko to na anemance mais disura mukanda za ya frère mukanda bazongisi là to ezaka na mokokoso désolé tout nous parce que tu vas possible découvrir et ce que font ça ndenge nini ka biso to sala makampo na prouver batu neti ngape na ndenge na zawa José de mukanda batu bayiba ndeni ben kasi ka makamto uti koloba batu bana ba preuve te aye ko cha caméra beti lisolo mususu proche moko pe a comprendre que bien ta beti lisolo poto réalité mboko ebomba na kati donc bwana likambo tango ekomi bwezongi si boke Jenny Amba petite sœur moto pire petit ya indusa moi salilasi azakana ba souci a vie na ya zaiko benga zo tuna makambo to mais po azwaki source information na source azwaki explication claire mais siko ngai na babotola ki na ezongi nazo pesa explication na nani na devoir nani explication bato balinga nga o baza ba fan nga ba kana souci na nga soka za na besoin lisolo na nga akobenga auluka ba kozwa réponse nga na lingi na prouver nani soki na l'équipe eza pona ko yebisa bato musala o biso to sala ndeni koleka to ana besoin nini mais wana eza ba vie privée makama mikanda ndenge to aka kobeta ngo vraiment nanga na mona chinois moko ta leki na télévision azobeta makama mikanda chinois ya koloba makamba ba faire américain ya koloba makamba ba faire o biso to kana sujet muso ya koloba te to ya kokota na ba vie privée ya bato oju droit na nani kolia na yo ndenge bopotani na mwasi na yo bitumba na bino ozwe na télévision poto sana nini tango boyoka na ki bomona na biso to ala ite
kobebana na bino bolingi bato bayo osala intervention botiki bafamille wapi kala bamere na so aleki so bazwi problème mwasi akimi na famille ya mobali mobali abengi mama bokilo asololi na ye babomi moto lelo internet nde ekoma mama bokilo ekoma bazuzi c'est pas gentil bandeko totika donc soki likambo ezali solola na baki de droit télévision te bato tu bayaka na internet bazwaka solution te oyende komiteka so mutu alaki na kanda na yo nga na préféré vanda kimia tant ete ya biso koya koleka koloba koma moninga na télévision na ndenga kolo omikundi ata mutu alinga azongisa motema nsima enta kunkunku alesu litutu limu bon ndenge ye apeseli yango boye tokotalaka ndenge yokende c'est pas la solution eza okimeli mpa nzambe obi ovandi kimia silence eza grand bagare oyo ebundelaka mutu nga na ana devoir mutu te nazwa nazwi te eza nga oyo nga na ana ngo besoin na ovivre kitoko na opema na nga kimia na moke oyo na nango nazala nango na nango te mais lokola souffle de vie eza eleki tu bato ebele batiki bapasseport rouge bato ebele batiki badoki na bapantheon soki na bacimetière omona bena monsieur Bernard Jean Versant soki de nani wana atika doki bana banzungu bani ake nango te saleli rien bato mosusu tomonaka koma clochard awa me doki na poche wana eprise ya bayuma ya bayuma eza na bato mosusu awa basan doki me batonga na kini san doki atonga na kini me oyo bana badoki ape omona donki syncope ebela phase na palais asalaka rien étoile na courage no nde mute kosala makambo okozala na doki me soki oza courage te epeselo rien tobule quoi tobule tovandi ya bambula ebele mais tozwaka mentalité ya kolo ya vrai tozwa te balobaka makambo eza ebele okopie nde ya vrai tika ya mabe conseil tout eza ya kozwa ekoma ingire mpona baseka motu mpona baseka yo après so oseki ozwi so bojour yo ozwa ngo ntango yo orécupére yango ezani bayo mpe topi maboko tazwi yango moto akoya te bazelaka kaka kota kolo kota vrai baapuyaka te nga na o devoir moto eloko te sauf que na respectaka bafane na nga tu oyo batalanga basepela mingi baencouragaka ngai yo bersa enfance na biso kosala mosala bien nga nazwaka courage na boye na baboye wana nde c'est bon mais soki obandi kokota na bavie privée bokozala tro bokoya komona nga te nasolola moko olobi na yo c'est bon yo moko loba lamba yango tia na nzungu tia na frigo congélé mokolo omona odamaka dimidimi wana bafere na yo soki olembi obwaki na poubelle c'est sida bilele facile à garer nasala tro nga naza école naza modèle nakoya kobeta makambo ya mosala nakoyaka te navanda mpona makambo ya basi makambo ya vie privée wana eza bassesse mpona ngai kwa nga nazoluka motu moko aye tosali makambo ya bien tosololi makambo mpona avancement ya makambo na nga tosala baprojet nini mpona bapeti oyo bazobima lelo batika bétise basolola makambo ya groupe salongo eteyaki biso basolola makambo bato maboke ngalema elakisaki biso yango na foto solola boule ni toko kosala mpona avenir ya bapeti alobi mpona kobongisa mboka na biso tomonaka bachinois abimi mboka ke atangi azongisi era kokende kuna bo makambo ya danse me biso oye mboka mpona kolakisaka forme na miso ya bato kozwa banzela ebele kozongisa boye koswana mpo to ndenge ozomona erope oyo erenia pendant 20 ans 30e année nango poto ekufi poto tozalaki na respect ya poto kobanda 80 tu 2000 kobanda 2000 2005 poto ekoti virus 2010 poto ekufaki depuis 2010 biso tu toya après 2000 bavirus ya poto keno tana na tiktok bato baye banda 2000 nde bavirus ya poto tu batondani na tiktok vérifier kende kovérifier poto erenia elenge ya poto evivre 20 ans banda 80 tina 2000 donc 80 90 2000 bagrand bato ya poto 2005 virus ekoti 2010 poto ekufaki wana vérifier opesanga raison mais eza trop tard te to rattraper toluka biloko ya bien tosala makambo ya bien tochanger baconduite voilà tokomoflashe mingi na
na buzoba na kofilma vraiment tovandeli buzoba te na basije tovandeli buzoba te keye na tiktok omona sere na so azobina azolakisa kaka deringo tala différence na tiktok basere na so bazolakisa kaka deringo toa na guerre mais moto oya opesa conseil ya guerre eza te baoluka nani asalaki nini de londres aliaki na nani akendaki wapi ye moko omona ye kaka epuis bakendaka kaka suka nango phase nsima mais ndenge okomona ye kuna azolakisa ndenge nini basokolaka boye ndenge nini bamataka boye ndenge nini bakendaka nango boye tobule makambo temps eza na ya trop tard te tokorattrape na biso bule mpena mais jo makambo alobi ana raison nasala boye epuis tiktok yango efutaka nango nayebi te so bazwaka balare nga soki naleki na tiktok ya mosu mpona alamusa bato kena kala mingi te bokolanda bafilme bazala baexemple lokola basere na so Nana Takaza moto afongolela biso bayoutube wana Nana Takaza na esepelisa abule ntango alongwe na makambo ya bayoutube akende makambo ya lupango bacomédie babénéficie na nsima nini tosombi baterrain na ba 150 balle ba 200 balle ba 300 balle tala babule Nana Takaza longo nene vous comprendre mwasa mayele mpena azobule epuis omone na tiktok te ya koloba buzoba azobule nini aosala bote tai makambo evanda motu mpe kuba oyo basere na so bazoya kolakisa kaka soko belamu givini merci beaucoup na passage na yo de Londres merci beaucoup pour la confiance oyo osalaka biso to retenir nini na passage na yo lelo eloko ya retenir ezali topesa temps na temps toluka elongi ya nzambe pema na biso oyo eza na bacaprice ebele lelo soki nzambe arécupere yango oza so na temps te oyebisaki etikelanga 2 jours etikelanga 3 jours nasala lelo donc bapesi biso baexemple ye moko nzambe aedikaki monde entier pendant 8 mois awa presque une année avandisi bato tuna bapale oza na tenia danse place akolata yango eza te oza na mituka danse place akumba te alaki suka na éducation nzambe alinga oedike biso me bato bacomprendre te donc eza so na moto oyo akoyoka conseil te koleka conseil oyo nzambe aedike biso pendant 8 mois tokangami na bapale donc soko comprendre message wana te donc ato mati okiti mawa tro quoi donc bato baretenir ke lobi eza ya nzambe soki okomprendre eloko te moto akoedike oso lokola makambo akovi edikaki biso te donc tocomprendre makambo kua lobi liboso nzambe ere kotelema okoexplike nini. Très bien, merci beaucoup na passage na yo merci na bandeko to batali biso restez connectés restez branchés on est ensemble. Solo la vérité.